Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alinaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye te o. Paske nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balanga Diamant Noir TV, bonjour et bonsoir. Na biyo na mokili mobimesika bozo anda biso. Si on a biso partager vidéo, si la biso ba j'aime, tia ba j'aime. Toza na zanga morote bomoni to koti, toza na invité na biso, bomoni déjà na miniature ozali na kombo ya Commandant Léon. Commandant Léon, le loza elongo na biso tolobi. Bonjour Commandant. Bonjour Ingeta. Bonjour. Mbote mingi na biyo baso ba pepe ya Congo na bete bio maboko. Mbote mingi pona ko kokutana pe kokutana na basolo kopona mokonzi ya sika 2024 oya ko diriger Congo. Tozali na bino na basolo mbote mingi na biyo baso. Bonne santé déjà ilora le baso. Santé ezali kotambola kitoko pepele. Santé ezali kokine malamu. Zambe mozalisi aza kobatela biso tolamuki lelo na grâce na ye ma paix ma biso. En tout cas, je remercie le Seigneur le Dieu tout-puissant pour le souffle de vie ouais biso na tonga lelo tokutani mona masolo ya mboka na biso. Merci. Vraiment ba Congo bazolanda biso de partout baza ebele wana bazokota babandi ya ko se connecter pour partager vidéo bokota déjà ebele nde bozana bozokota kota na kati na kati émission. Otil biso j'aime na yo, otil j'aime au partager vidéo, nde tozali elongo na Commandant Léon, poto sola, surtout pour na élection, makambo ezole ka attention na poto, to solango elongo na ye na kati na biso. Commandant Léon. Oui maman. Avant to banda mituna, ni no reste ba Congo ba la pour tout na ba question hein. Ouais. Bo banga te bo koma. Batuna ba question, tozali prêt pour répondre à toutes vos questions. Nous allons vraiment concentrer sur notre pays. Ah, ça c'est bien. Pour la élection en 2024, donc, toutes les questions. On dit que les candidats sont belés, mais tout le monde a 4, mais bazo tambola. Mais les candidats sont baza mouibi, baza candidats soloté à PPT. Ce sont des voleurs. Ce sont des bandits. Mais je vous dis, les alliés aventuriers de baza, les candidats baza au Simba, ce sont des aventuriers. Baza batu à PPT, balingi congolais, peuple congolais, baza la pour intérêt, na bango personnel. Pour na sebilong na bona sima boka ngolo ba candidat bazali ba sesanga banani ba Franki Diongo, ce sont des aventuriers mon cher. Baza banani baza pour na ngai ko na ko poudrier ba ko baza la tena mokilo parce que baza ba bibi. Oh oui, bazo saka na Congo, bazo saka na mboka, bazo saka na mabele ya Congo. Ça c'est pas normal. Mutu zo ko kolanda intérêt personnel pour la vie et pour la famille na ye. Bazo sala intérêt communautaire te ya peuple congolais. Bazo sala ma comme ndenge na bango. Nana tini bino na pesi bino ordre wana. Bazo ba congolais to boza ba congolais te. Bino moko boza ko teka mboka na bino. Bozali sur terre na boza ko sala. Boza ba aventurier. Voilà, no baza ba aventurier. Bakoma ba candidat nyonso. Yo que côté na sima ya Moïse Katumbi bité na désisté pour na Moïse Katumbi. Ozali bomba na mutu na. Wana bandi pa nani parce que ba candidat bazaki 26. Nde tozo sola we toko takamba la moko. Ba to na peut-être ponyo azar Rwanda za Congolais te. Azo sola ba biloko na ndenge na ye parce que c'est un étranger. Azali ami ya Joseph Kabila Hippolyte Kanambe à Joseph Kabila. Mais bino sigoyo bongelo ko se rallier na sima ba étranger. Maintenant, pour les étrangers, Aza Congolais, c'est un Rwandais. A qu'on dit que ko se rallier na sima Katumbi parce que baza na plan ya ko même sa Congo, ya ko diviser Congo, ya ko kata ko balkaniser mboka. Baza na plan ya mabe pour la Congo. Alors tant toujours qu'on lever voir biso pour la koloba na ba peuple ya Congo, bokeba ba Congolais, bokendaka na ba sika ngulu te, bolandaka ngulu te. Boyeba kozana mayele ya ko ke moto azali étranger na ko supporter été, na ko soutenir moto aboyete, c'est un étranger.
tout d'abord na kobatela mabele na ngai pe na koyiko voter kaka mwana mboka pona makambo ebeba te na mboka Congo. Alors les inconscients bazana ba était la ceux qui balandaka biso so balandaka te au moins la moto biso bololé habiter na za moto akatumbi. Otala yo moko bi non ça c'est au dicarbonine. Donc mutu so za alobeza moto akatumbi za bololé. Bien sûr parce que katumbi za congolais. Ah, azana mwana tero azana Congo atanga na Congo azana Congo banye baza Zambie bamusu baza ba député na Zambie tout que malem parce que là ba depuis cette tension nous ba likamba ba candidat nyoso tu bazali bazali 26 pesa nga ba komba ba candidat ona ba komba ba candidat parce que nazo ebati balanga diamant na komba ya candidat déjà donc non moyen. Et dit combien de candidat sont en papier c'est pour te poser musalate combien na tenga ebe musana combien na tsango na pupola bango kumoko na moko combien na to bandaka ya moko na ndotelo bango te na ndotelo bango moko na ndotelo bango moko tiens to banda na candidat ya liboso balanja jamano ativina omona ba jeune na bino te na omona banjo kota déjà mais bo partager na nte po moko loba na otika no téléphone po bino moko bubenga commandant Léon Boloba pasa candidat moko na moko to bandina bebi sanga to banda na 9 po baza ebele bazaki 26 banda ye moko batikali 20 quand na bina ba 22 batikali banda ye moko Moïbio ya Félix Moïbio banda na voleur et grand voleur wana selon bon to bandina Félix c'est dinalingaki que tango zolo bana tili mo mukie image na bango loko zotala bango candidat liboso yo wana candidat numéro 20 candidat numéro 20, Otielioye, Félix Tshisekedi, Tozo Landayo. Félix Tshisekedi, candidat président sortant. Azali moto oyo akoki ko gagner sous ba élection te na Congo. Parce que Félix ayoki biso passe na motema. Félix a kosi ba peuple nyonso ya Congo. Félix asali makambo oyo ko kolongo banate, oyo tondimaka te ke Félix ko sala yango. Tout d'abord, a sali deal na Hippolyte Kanambe. Aye ko teka Congo, batindi ki akata Congo. Félix aye na kati ya pouvoir, abandi kokosa ti na suka na ye akosi ba peuple congolais. Et loko moko salamité, intérêt à peuple zalité, akobaka na sali nzela. Nasali boye bazo tshaka ba biloko musia lokuta banzela ba nini nyonso ezali c'est faux et archi faux eza biloko lokuta salamate. Alors quelqu'un na ye bila ya Félix ezali 0 biso to ko juger yango ke ezali 0 peuple congolais de à côté lema pona koloba ke voilà monsieur osaki lo côté to ko voter to ko pesa voix na biso na moto mosusu oyo ko diriger Congo vous la capable. Mais ça sous Félix c'était oh non bon voter à Kobongisa 5 ans sous non Félix a Bongisate bazaba miyibi bato IDPS bazaba voleur ye moko Félix ça boyibi bato nyo so balandi bazaba miyibi tozu ba détournement ba mbonga ndenge na ndenge tozu miyibi ya marque na marque oh biso moko tozo ko bela cardiaque et tension na ba mbongo tozo ko mona kezo ko bunga peuple a profiter de loko moko te. Moi, ya pamba na Kisasa ezalaka te. Ba forage komi partout na Kisasa, batu baza komela ba amibe pona kozanga mai approprié à komela. Mais l'état ya Chilombo, gouvernement Chilombo ezali wana. Nyonso tondi ba voleur. Ba forage partout na Kisasa, batu baza koyoka ba amibe rosa na libumu baza kobenga ba famille ke beto la poste mai tozo suba ba diarrhée, mai ezate nazo ka ba amibe na libumu. Nyonso za biloko ezo tona ba belé, eza approprié te pona komela. Mais le peuple congolais baza komela ba mai ya ba mabulu ya ndenge na ndenge ma passe ezo ko sala bango. Et belé pe ezo ko uta na ba liwa ba malade ya marque na marque pona ba mai ya komela insalubrité na kati ya mboka vila Kisasa ndenge na uti komona lobi awa na zone de côté ya Bokassa tala fulu ezui nini mobimba ezui trottoir mobimba nzela ekangami fule matingomba mais bolobaki ke Félix ye wana ze mukwato mbolo ndenge mobengaka aza kosala azosala musala ngo ezosala eza wapi ba makambo nyonso Félix asali biso toyebi yango mpe tomoni yango mais tozali dessus
Donc Motoro na voté Tilo Molelo. Non. Vraiment, commandant Léo, merci. Toza en direct, vas-y, na Godima Kous, Bazolanda, yo, Toza partout, Bandeko, Bazolanda, Biso, de partout, Tolobi Boui. Makamba Congo, et c'est un rafoto le bakapo, surtout le batembo qui quoi avancé. Bandeko, Mboka na Biso, des autres qui ne tozo mona. Élection, Totsikali na Mikolomuke, Lelo Toza, mardi 5 décembre 2023. Dans 2 semaines, 2 semaines, 14 jours. Président de la République Abimi, candidat Baza Ebele, yango tozolinga okendaka, doso okena moko ozu moko. Wana obandi na président sortant Félix Tshisekedi, Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait beau partager vidéo pour bomona maramnini, commandant Léon Azalina nous Koloba. Papa Abraham, oui tomonio bino na Canada mbote na bino penza, pasteur Abraham mbote na bino. Tolobi boy. Pesa biso siko candidat mususu bango 4 na tilo na simomo na bango moko toke pa ya Moïse Katumbi ça le gars que Félix pardon na zone monke aza ko ça le gars aza ko pema il manque comme il respire bah ça la bon côté quand même il faut jouer ba peuple na valeur na respect on a gentil mais gentil qui okuta gentil qui moyibi on a gentil mais non tout ça vraiment qui gentité yo pesa so bilan na yo bongi samboka pesa ba peuple mais comme là tiens courant bongo ça banzela nous c'est la polele il zela ko utakuna pesa biloko kolia ko na capitale ouais zela mai ezala propre ezala malamu pe ba bato ngemo na itambola mais 5 ans Félix Salibso na Congo donc eloko moko te 060 eloko moko te voilà on a comme là bitumba est moko lukaki yango yo moko bomisi bato yo moko bomisi ba soda parce que ba soda ebele ba kufi ba perdre vie la bango mais ce sont des Congolais non Félix il faut tout poursuivre hier. Il faut tout poursuivre Félix Nonio sur ma base na Congo. Et ça va comme jeter. Il y a que Congo le la mboka na hôtel, mboka tata na maman na hôtel. Ils ont dirigé peut-être même pour checker le Félix Nonio et checker. Et moi c'est des talibiso. Non, oza wana pour ko diriger Congo, pour ko pesa Congo da Congolais biloko ba sengi yo. Pour ko laksa bilan no que les positifs, les années négatives, ndenge comme le oyo. Ozo ko kosa lo bato, mais ozo ko tala bango. Ba détournement ndenge tokolo baté mbongo ebele soko 250 milliards qui na bato de pesa mbongo ko na poche na bango mais biloko boy toko vivre comment na mboka boy otiki pe impunité ngo batios baza ko yino mbongo zotana otozo ba kuto le côté donc toko ko lire yote Félix toko ko lire yote il faut longwa pour okangama na ndenge yote ki eso conseil biso ba lease ba kufi bato ba kufi yo suzana moto la yo makile sopani Félix za moto na yo eza moto mususte lelo basi ba so bazaka ba komba veve ba komba fele bana na bango batanga raté ba zo rappel pour mbongo te ba soda ba commando ba futa ba liaka ba mbongo na bango bango sala cop na mbongo ba basi ba soda ce qu'on que ne pas basi ba soda bino ba voter ngai voter Félix non ba moto akovoter tata mosi ya soda mo ta akovoter malamu kutu wana zo ba soda oui côté basi ba soda na ba soda ce sont des veuves militaires bazana ba camp ba bisa na ba camp bazana ba cité ba te pe akola la terre bana bango ba komi ba dumba ba bibi ba fazer ba kuluna pona ni encadrement ba besoin de bana ba soda parmi la population à Congo bana ba soda bazana victime bazana ko souffrir makasi pona papa qui na bitumaki ko fikuna na a provoquer guerre na est et ça Félix et ça na Félix mais bien sûr tant que du pouvoir 2018 guerre ezaki na Congo to c'est une guerre était guerre est la 2018 quand il y avait la calmie qui me zalaki mais tant qu'il y a jusqu'à pouvoir il y a deal wana Kabila zaki na guerre pesa qui était 2018 Kabila zaki na guerre était comment la guerre ezala ibanda to zoka calmer sila makamone sila tant que Félix est au côté na pouvoir oui tant que Félix est au côté na pouvoir maman na ngai makamone se s'empirer-il lelo 5 ans ya ofela fa ina kiti ya bokonzi azoko signaka ba mikanda et puis makambo zo za la malamu te peuple azui eloko moko te na faveur na ye nzala na kati ya mboka tuna lelo biloko za komata cher bato baza na boyete ya kosomba biloko mbongo za kosikili te bato bakoti na pasi mal et gérance mauvaise gérance ya Félix ekoki kosimba te ke Félix azala président lisusu Félix azala sous président na Congo Félix azala président na Congo non Félix azala président na Congo te donc to pesa moto aza capable ya kotelebisa mboka wana ya kobongisa mboka wana que Félix se soutient, non.
Félicité. Ton longolaye, félicité. Donc, numéro, on a déjà, commandant Léon, donc numéro 20, déjà. Avait éliminé. Ok, numéro 20, il était, ok. Oui. Mais c'est ça qui est question, il y a numéro 3, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Bandeko, peuple congolais. Oui. Moïse Katumbi, écoute, Biloko, Atumbi, le bétail, Asala Kabie, et Asala Kaboza Mayer. Quel est le meilleur Moïse Katumbi? Azali n'a diplôme, il y a mécanique. Katumbi, Azali étranger. Azakout na makile à Congo. Bana ne baza ba Zambie baza kuna na Zambie baza ba sénateur baza ba député. Mais comment bien on joue Katumbi bana ko Katumbi zo na plein ya balkanisation ya mboka na biso. Katumbi za ko ya ko piller matière ya za kaka kengela kaka atala kaka minerai. Katumbi atala cobalt, diamant, or, minerai à Congo. La image na et puis azali moto azali proche ya Kanambe. Azali proche ya président chef na bango Paul Kagame. Katumbi azali motote ya kolamuka kolala ko rêver kutu ke azala président na Congo babandeko. Bozo koteka mboka boye pona nini? Pourquoi vous vendez ces pays comme ça? Dimanche 3 décembre 2023. Congolais conscient bazala bayele, boni ba ketuzo ko supporter Katumbi. Na bino ba o bozo ba politicien Congo. Bozo ko landa ba intérêt na bino personnel. Vous avez posé un petit peu à moto, vous avez un étranger. Vous avez dit que non, à Kobongsamboka. Vous avez dit que Katumbi à Kobongsamboka. Katumbi a fait un Lubumbashi dans Zambie, à Zokota Lubumbashi, pour faire un commerce. Pour avoir piégé, pour aller que le Congo a une richesse belée, il y a visé richesse à Congo. Comment il y a que vous présent à Congo? Il n'est pas des pères et des mères congolais. Mais nous, vous avez un dégât. Makambo, nous comprenons. Et puis, il n'a pas ça un passeport. Si on peut savoir que passeport à Congo, et ça qui est erreur, c'était une erreur. Passeport à Congo, on peut savoir que Congo, on peut papa et maman, et ça, n'importe qui, on peut Katumbi. Alors, on peut inviter le peuple congolais, bon, c'est de solidariser la Makambi à Katumbi. Katumbi, c'est Congolais, à cause de l'autre côté, il y a ça ceux qui vont voter Katumbi, minerai à Congo, comme au Rwanda. Et quand la frontière, nous avons un camion brut, c'est au Rwanda. Boko ravitailler boko pesa susu wanda économie ya makasi li susu ndenge ezaki liboso na tango ya Félix apesa ki bango yango nazo ko senga na ba peuple congolais bozala mayele situation ya Katumbi ezali catastrophique na Congo azali wana pona koya ko détourner mboka na biso ko détourner biloko eza na Congo ko memanga na Zambie ko memanga na ba juif kuna na mboka na ba juif parce que il y a ko selisa ba école wana bako senga matière ya kopia Zambie ko senga loko kopesa ba juif bako senga likamba kopesa donc toza na intérêt te pour na Katumbi ba boko ni ni bozo ba yaza la bo rebelle ayibaki na Congo ayibaki ba mbongo so Congo ba montagne ba minerai pour na Katanga et là na se plat pour na ye o yezo kanyoso apesa pare ya Kagame zalaka oyo azoka nyonso pare ya Kanambe ezalaka apesaka bango babiloko wana Kanambe aza un étranger aza na mboka na biso parce que ka Félix atika ye libre lokola mopepe vent azotambola parce que na baaccord na bango mais biso na motema il nous a vraiment massacré Kanambe a massacré Congolais un étranger aya na mboka ko massacrer peuple congolais Félix a lavé de tout soupçon atiki ye kaka wana fanda wana a lavé ye lokola moto asala eloko te na kati ya Congo. Or que moto atangisa makila ba peuple congolais ezali yewa. À quel place moko afandi nye azotala bino. Faut le barabeza candidat numéro 20 Katumbi. OK. Oui, toujours côté Katumbi parce que Katumbi na Kanambe baza eloko moko. Tout ça besoin de sur ba peuple congolais. Katumbi na Kanambe ce sont bato assiette moko. Bako ko kabona te bako boya parce que baza na chef na bango moko ozali mokonzi ya balkanisation ezali Kagame Paul. Ozali mo président ya Rwanda. So ozu Katumbi pas ni babi Katumbi azana Katanga nani comment nani il peut aller à Joseph Kabila azana Katanga bon bazali ba proche basola ka butu na ba téléphone ba stratégie baza ko pensa pour la contre Congo ezali pour le Congo te stratégie na Congo contre Congo ko fansa Congo à genoux ko beta Congo ko boma ba congolais soki olobi ba ko boma yo ndenge to moni ngo étranger ko za sous présent na mboka wana te pour na étranger avant de diriger sous Congo. Madame vous êtes un Congolais, le coup la Félix a ibi bambongo, a saïd des autres na est, avec si baléasse, a saïd ba tout ba koufi. Oui, to kolongolaye, to koti ya mwana mboka. To kolongolaye to koti ya mwana mboka.
tokotia oyo azali capable ya korelever défi ya Congo oyo azali na clé ya Congo lokola moto lokola Martin Fayulu. C'est lui qui a le clé à Congo à redémarrer Congo. Redémarrage à Congo. Voilà, balandi diamano activité oza toujours tobi et longo na bino tozo kende ndenge tozo kenda commandant Léon le loro pe mate photo kende. Ayebisi biso que numéro 20 Félix Tshisekedi alobi yete asali makamno so tumabi. Mboka eke mabi. Oui. Ayebisi biso que numéro 3 pe aussi Moïse Katumbi yete oboyi. Tozo avancer, continuer. Malheureusement pas non poto qui n'est pas docteur Mukwege numéro 15. Numéro 15 monsieur docteur Mukwege, Denis Mukwege. Oui. Mais Denis Mukwege biso tozo boya ba makambo ya kozala na mesh na pays mususu. C'est-à-dire kozonga na Congo, ofandaki na Burundi, après mbula ebele oyo kozonga na Congo côté ya mama na yo, lokola Denis Mukwege, oyo kosaisa ba Congolais na makambo nyoso toyebi oyo toyoki ya ba ko réparer ba femme violées. Mais Mukwege tout d'abord de tata zali burundais. Côté biso ba bantu tozalaka tolandami côté ya papa. Papa les a burundais, aza burundais. Maman est congolaise, côté Nibale, burundais. Dans 50-50, oui. Mais quand la magistrature suprême était président à Yambogate, non. On costume qu'on soit nini poste Moussoussou. Et c'est quand au sommet à l'état président, non. Obama pas comme ça. Oh, c'est les pièges. Non, démocratie dans les États-Unis, ouais, Afrique, il Congo, t'es papa. Tout ça, le problème sérieux dans Congo pour une infiltration, wana. So dans Congo pour une infiltrer, ou une infiltrer biso dans pays voisins. Tout ça n'a pas problème, faut total à yango bien. Mukwege azali moto azali amateur, azali novice dans politique. Azaki politicien, azaki n'ayé que ça la opération, le rôle docteur. Mais aza médecin. Mais si quoi, yo yoga ba mugot, mbarboko ba propulser yo na ba midele. Bon, aux autres pour na président. Non, on cause la présidenter. Parce que j'ai une double nationalité. Il y a koto na koto. Tout ça pour ça moto à gérer Congo à des pères et des mères. Le coup là, le chulo Masalaki, à des pères et des mères. Attention, on va connaître autant en Angola, mais à diriger Congo Mabé, to bengani et to longoli et to effacé. Naba, tu dois y aller des pèses ba miyi ba voler. To lingi ba voler tena moto ya mboka. Oh, zali président balandina base à la sembo, base à la bopeto. Il y a des pèses basé ko kosa ko basé ko paiement. Et ça mala muté, ou ça comme on a peuple et l'autre pamba. Il y a beaucoup de gens qui sont Félix qui ont voté yété. Amata kita. Attention qui bemba aussi les propagandes. Bemba aussi azali un anti-valeur. Bemba zolanda wana mbongo na ye, asunga famille na ye, azala mbongo ebele. Bemba seli ba a commettre ba crime ba acte ebele. Oh ngai na yebi yango. Mais Bemba a soutenu Félix. Mais c'est ça le problème. Azali un anti-valeur. A soutenu Félix na sens nini. Ministre de la Défense. A soutenu hier parce que ba sala couple na bango. Peuple, intérêt à peuple les alliés na quantité. Maman, intérêt à Congolais na quantité. Ba osa na kilotoko kilibangi na bango bazo melaka bazo sala ba biloko wana. Donc soka na zali un Congolais conscient, oh Bemba zolo ba continue ka peut-être na nyoki kuna okiote, kuna na nyoki na côté à Mani Dombe. Oh bon voter Félix, Félix ba ko voter te peuple congolais bon voter Félix té. Bipe nyoso Bemba ko le kalo bon voter Félix. Ba bon voter té aux attaques moto MLC ko voter Félix té. Bato na mi balé bazo pesa passe na mboka Congo. Ba fandi ko dilapider mbongo ya l'état. Azoti le blobo voter Félix pour yezaka na Lupemba, pour yezaka na pouvoir ba no makaye. Bango na Félix ba yiba ka mbongo ya l'état na balandio bazana siba Félix ba détourner ka ba bien ba peuple congolais. Non, et ko simba te. Oh bo suis pendant 5 ans et koki mbongo ebele 250 milliards et ça mbongo ebele. Et l'équipe va détournement va détourner. Alors ils ont bemba, azolo banaye que bon voter. Peuple congolais ne votez pas. Bon voter te bon na makambo ya bemba te. Bemba zolo d'intérêt na ena mo se na ba na ye. Pe azali moto o bino boye bien malam. Motema za ya mabe. So ke pa ndako bemba tama ya pambo komela te. Vers ya mayo komela te. Ah, je te dis la vérité. On nous tapait fort. Attends, ma verre, on commet surtout na poto. On commet la thé, même na Congo, même na poto, même na Belgique, on commet la thé. Moi, j'ai na ébissio. On commet la maïté. Alors, biso, tous en postaté à sakana la peuple. Peuple, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, bon, vous avez conscience. On a beaucoup voté.
oyo moto oyo bino boyebi oyo kobongisa Congo ko telemela Congo azali très traité ateka mboka te oyo boma bato na Congo te oyo yiba mbongo ya leta te oyo azali na caché ya mabe na Congo te babemba na bazana caché ya mabe na Congo ba Félix ba comme la caché mabe ya Congo oyo bazali koloba non Félix aza maboko pembe aboma tangungi te non asi abomi da ngungi maboko pembe za suste wana tango kota ki ateka ki mboka koti atali ba deal na ye mais siko Félix il a tué beaucoup de gens ba tebele ba kufi lelo yo et ça pour la Félix. Alors, Moutaboye, côté abisso démocratie, or que démocratie est athée. Côté abisso le Congo, le peuple d'abord, le peuple d'abord il y a le Kouta. Le peuple d'abord, mon côté, Zali, ton monier le côté, ma peuple monier le côté. Nous allons dire, mais les alités, pas si n'a pas si. Biloko Mati, comment il y a un président Biloko Matarabo? Après, on dit, Bakala Kingaï, Nasaki Malamouté, et tout. Non. Nous sommes Félix. Nous sommes Félix. Parce que combien de candidats Mukwege Azali Moto, Azali Bazo, tout ça, na Bamindel, pour la président na Congo, à cause na part ya biloko à kopesa na Burundi, à cause na part ya kopier mboka na biso, parce que Tori Kozala na contrôle na yete. C'était un étranger, à cause de la président na Congo, te peuple congolais pour la na Bokebe. Mukwege Azali par Moto Azala président na mboka na biso te. Mukwege Azali candidat ya peuple congolais te. Bon longola ye na mitema na bino na maele na bino. Bon voter o azali mwana ya mboka. Bon voter o azali akoyi ko redresser voilà, yango tozo avancer na ngosiko to tangi de ya 3. Toke pas Martin Fayulu. Martin Fayulu azali président légitime o déjà zaka voter première fois. Ah. Oh ba iba pouvoir ba botola pouvoir na makasi. Dans numéro 21. Numéro 21 na ko senga na ba peuple ya Congo parce que toujours côté là ndenge maye les capacités à moto azoko tambusa makambo na ye. Martin Fayulu azali président du peuple. Oyo congolais linga ki pense ko linga kino lelo. Martin Fayulu azali moto ya intelligence maye les ana katnaye. Akosala makambo ya kitoko ya malamu to ko sepela na Congo. Oh Félix alekisi yango na kibozo ba na kibolole. Martin Fayulu aye pour ko redresser Congo. Azali na clé ya ko démarrer ya ko redémarrer Congo. Oh Félix a bebisi yango o a tie trouble na mboka. Martin Fayulu azali na droit ya ko telemisa Congo azali na droit RRT. Pe akosala yango parce que azali mona ya mayele. Yango na ko senga na peuple congolais batu nyonso ya Congo. Ba province nyonso o ezali na kati ya mboka na biso soki bolingi bozala na souffrance bozala na mawa na pasi bokoloba ke tolobaki te biso toza bacombattant résistant tozokoloba totelemi mpo na kote ya malamu totelemi na kote ya malamu mpo na peuple mpo na komba na biso ekende liboso mboka na biso ekende liboso totelemi mpo na mboka ezala na balkanisation te tozali na badepute na banani na baprésident bakandidat ya balkanisation. Pour Congo, on a 5 partis. La Grécie Hollandi en Guawa. Et ça dit c'est quitté. Congo, on a 5 partis. Alors, les gens qui ont au fur et à mesure, les gens qui ont Félix Ayaki a sali Moussa Naye, a Kosi Balese, a Sali Boye, a Mekoussa Sala, Tissanga et Koki. A Meko résisté Mouké, mais a Ibele Sala. Mon sous a Koya, Bakotia, Bakonomé. A Koya, Kosala Kaka, même Sakaka Congo, même Katumbi, même. Mukwege bazana plan ya balkanisation ya kokata Congo na 5 parties. Yango tozoko loba, tozoko sala éveil politique, éveil populaire ya ba peuple na biso, peuple congolais na lingaka bino mingi en tout cas, bozana motema na ngai tolingi Congo nde kende liboso. Tozana posa un individuité. Oya ko kolanda intérêt na personnel. Lokola ba candidat politique, bakanda propagandiste oyo bazoko lokola toza ba président na Congo, toza ba candidat à Congo. Bazali ko sala ko pour intérêt na bango moko personnel, pe intérêt ya bana na bango. Bazali ko sala te pour intérêt ya peuple ya population ya Congo. Yango toza ko senga botelemela bango. Boboya bango bobengana bango, boyoka bango te. Kokena Kisangani, kokena Nord Kivu, Sud Kivu, Beni Butembo, Goma. Kokena kuna na Bandundu. Kozonga l'Équateur. Soki bozaki bato ya Félix, bon désister bon longwa. Parce que bato yazo tinda ke azolo ba bon voter. Félix a kosa sous solo ko monter na Congo. C'est terminé. O azali ko effacer donc fils Libela a koki ko za sous présenté na mabe obiso to moni ya sali na Congo. Ezali catastrophe. Yango tozoko kebisa ba peuple congolais. Bon voter le numéro 21. Le choix du peuple, c'est Martin Fayulu. L'homme
oyo azo ya ko incarner Congo na malamu, renouvelation ya Congo, c'est Martin Fayulu. Le numéro 21. Wow. Yango tozo ko senga na peuple congolais bozwa conscience, bozala bato ya mayele. Moto oyo à côté le misa Congo malamu tokoba epona nini? Moto azana mayele akotombola Congo likolo ekende, tokoba epona nini? Azali moto ya balkanisation te, aza candidat ya ba mindele te. Azali candidat oyo alingi peuple. Pe bo vota ki liboso, bo pesa ki bosala ki confiance. Mais deuxième tour 2023, ça fait 5 ans passés bo vota ki bo continuer kaka ndenge moko. Ko voter Martin Fayulu. Tour oyo moto akoyiba élection ya Martin Fayulu azate. Peuple congolais bolanda ngena bokebi. Numéro 21, ezali choix ya peuple congolais. Uta e bandela ba ponaka Martin Fayulu. Bo réviser lisusu. O ezali ba poste na bino, bo réviser o ezali ba candidature na bino, bo tala mutu boko pona ezali Martin Fayulu Madidi, l'homme o azali ko incarner pouvoir na Congo pona ko tombola nyonso ekende liboso, mboka e avancer. Mais bande ko mususu balobi to moni ba Denis sanga basangani côté ya Moïse Katumbi. Bande ko mususu balobi boy, Martin Fayulu, il fallait ba sangana docteur Mukwege, bango mibali pour ça la force moko na bango bimaka. Mais Mukwege zo ko lingate. Mukwege zo lingate ba sa nini? Yo za Burundi, oza pe 100% papa et maman congolais te. Oza no Burundi. Intérêt à Burundi ko zombo na biso ti okimisa na Burundi mutako contrôler la zalité. O zali danger na mboka na biso. Pe azali pe candidat ya ba mindele, ya ba occidentaux bazo ko pousser pour ça. Pourquoi ya zo lingate pourquoi? Azo lingate pour emi que ya go kansaki ya ko réussir na ye moko asa pour a gagner as la président. Mais si quoi est toujours le peuple comme tu peux voter Mukwege te. Mukwege c'est un étranger. Ndenge mo lokola Katumbi c'est un étranger. Batouana tongi sous un étranger jamais un étranger qui diriger sous Congo. Ndenge Kanamba qui diriger Congo bomi biso, a bomi bateau sans procès. Procès mon côté balandelier. Tino lelo. Oh yé. Nani bomi bateau sans procès. Ah nani Kabila. Il police Kanamba la José Kabila. Alors Togo linga souki un étranger a ko diriger biso te. Oh zali malédiction la Congo tonine. Biso moko ba Congolais to na maelete. Biso moko ba Congolais to na maelete ka un étranger qui diriger biso. Est-ce que c'est normal ça? Un étranger, il y a qu'à chaque fois étranger, qu'on dirige Congo. Bon, biso ba ko ça. Ba bolé ko ba diri c'est ça là. Ba bolé ko ba nanyo ba fraki diongo. Ba bolé ko non ce sont des c'est ça. Parce que ce qu'on zo tala incarnation ya Congo, on connaît pas étranger te pas ko diriger yo. Donc ma bébé salika pour pesi ba vona parce que balingi Congo te ba osala ba osala ba intérêt na bango personnel pour na Congo ba zwa mbongo ba vivre ba za la bien et ça l'intérêt général ya ba peuple congolais te yango toujours ba ke baza ba bololé ba sesanga ba Franki Diongo totika no matata pour parce que za rwandais akondimaka étranger de konaye rwandais pour yo te meka bombe do bombe le bana mboka. Bazali babolole parce que beaucoup mais après si ba raison net délice ça m'a pas si ba raison non aké ko soutenir des non lomba ça ndenge pe ka yo le bio soutenir Martin Fayulu baza fimbo ba beta bango na Kanambe na prison de ezo sala bango bon ba comme bon passer dans parce que baza qui torturer ba frère Dion baza qui torturer be na Congo na kuna na prison tant sous ba biloko nde sala bango bon attention qui nani Félix a pesa que poste te yo ko s'acharner ndenge wana te. Il faut te rappeler. Nani Rosa na Simonaye. Douana nani. Parce que ça va OK. Il faut te nani Rosa na Simonaye. Oko keka ko ngulu te. Na sala boye, na sala boto simo. Non. Peuple congolais botika bato. Donc pour ya qui pour na yo accueilli parce qu'il a payé poste te. Exactement on appelle makamona appelle ça na kati pour Félix no maka était ça na candidat Félix. Attention que na candidat Félix. Oko ke na Sima Moïse Katumbi te. Il faut se rallier à Simate à Martin Fayulu. Azan de congolais, de père et de mère. Et puis Azam moto ko gérer mboka kitoko, pe mboka malamu. Azam quand même juste na ba acte na ye na ba démarche na ye. Tozo mona nga azali pembe azali juste. Azali na boboto pona kolanda mzela boka ya Congo ya ba peuple. Azo trahi ba peuple te. Azo trahi peuple congolais te. Alors moto ndi mona boko za na simana ye, ke boza na sima ya Katumbi, ke boza na sima ya Mukwege. Et comme ça le matin Commandant Léon. Yango za ko benga peuple. Bolanda ngai peuple congolais. Boyoka ba politicien te baza bato ya lokuta.
Ba politicien parce que ba politicien na Fayulu na kati. Ba politicien parce que le kuta mais Fayulu azali ko incarner résultat ya Congo ya kitoko. Ah d'accord. Azali ko incarner victoire ya bana peuple ya Congo. Azali ko incarner économiquement mboko ezala malamu. Ezala bien géré. Politique ya Congo, sécurité ya Congo ya bana Congo. Okoyoka te ko kuna ezali mobondo bazo boma bato. Okoyoka te ko kuna ezali kuna na Goma bazo kata bato ba moto. Okoyoka te kuna ezali bazo sala boye. Ba peuple baza ko sila. Okoyoka te kuna na Kisangani. Bazo kata bato kuna na Yakusu, kuna na Basoko, kuna na bana ya Tolema. Bazo kata bazo ko boma bato. Non, ya una ko benga ba peuple ya Congo, bana ya Kisangani, batoto ya Kisangani. Musimu voter Félix Yapana. Musimu voté Katumbi Moïse Soriano Apana. Candidat numéro 21. Yende azali ko incarner réussite ya mboka Congo. Réussite ya mboka Congo ezali pona Martin Fayulu Madidi. Peto komona yango. Toko pesa Madidi mandat ya 5 ans. O tiro masakai nango. O baluba ba fingeli biso nango ko finga. Mbula mitane ya mafinga. Bazo batanga ba avion ko tanga ba mbongo ko mela ba masanga au lieu que ba s'occuper na continuer à peuple ko développer mboka pona ba peuple ba sali yango te mosala ba ko matana ba avion ko la kisanga bazo ko mela masanga na la bourgeoisie ndenge baza ko lia biloko ndenge bazo ko mela ba whisky ba champagne pour que baza ba président or que peuple moko te votaka Félix ba nomaka économie alors tout le monde la vote ezali il faut to sanctionner Chilombo na ba démarche o nyoso ya mabe a sali contre Congo peuple a joué loko mon côté alors monsieur tu vas dégager voilà Congola Zolanda yo bazana ibele ba fandi yana bazolanda baiba nini o commander Léon pourquoi aponi Martin Fayulu pourquoi mutu mususu te opesi biso ba réponse na yo biso to linto tuna oboy ah na diaspora bino moko ba combattant ba résistant nyonso boloba que na mboka eza na occupation ba kendara élection te mais lelo to moni bino surtout ba combattant musu ba soutenir docteur Mukwege ba musu ba soutenir Martin Fayulu ba musu ba soutenir Moïse Katumbi musu ba soutenir Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Maman, mboka ndenge ezali wana ezaki l'occupation ya solo. OK. Jusqu'à présent occupation za continuer et silité. Malamu ko joa président o azali malamu pour a décanter situation na abunda na occidentaux, abunda na plan machiavélique o za pour na ko diviser Congo na 5 parties. Et loko zali wana nde yango wana. Alors tozomona ba leader politique ya Congo, baza a hauteur te ya ko telemela makambo wana. Soki baye bazali dominer. Soki baye baza ko nyata bango, bazozo kaka na côté abidemi. Bazozo kaka contre la République démocratique du Congo. Tomoni yango. Mais Martin Fayulu azali l'homme du peuple, ayokaka peuple o ya lubaka. Soki babine kota zala agent en balkanisation pour nous à la prison balkaniser Congo ko sala yango te. Bato wana ba occidentaux bazana difficulté pour na koya ko convaincre pour akata Congo pour ça se rallier na ba Rwandais toi ça soki ndenge. Owe ko luka diplomatie ya négociation pour na guerre si na Congo. Mais yoko ozasu na sima na bango te. Oko sa ba Rwandais na Congo te ndenge free sa côte saka. Oko sa ba lesi na Congo te ndenge akio kota na tina groupe ya ba force de l'Est africain. Ndenge free sa sala ezali maman na pagaille. Oko ko mete moto ayiba 50 milliards soki millions ya mbongo ya Congo 450 millions lokola kamere yoko ko soki c'est ministre économie te. Et le go de pesa bato cardiaque et pesa bato tension ko kama komona nani o komona nani Moïbi a Vital Camero un étranger ko zongi c'est ministre économie pe économie ngo kino lelo na Congo pasi biloko mati nzala économie moko bougete mais hier a profité na nomination na a détourner du sous ko détourner ba mbongo les sous intérêt congolais il y a peuple les aliwapi et salité osoma loko bagaf ya Félix ya Chilombo yango wana. OK. Parce que mon troisième ministre de l'économie, on commence quand même un changement dans Mboka. On commence à Kébatou, comment on s'appelle quand même. Thompson va gagner le mononate, Soso mononate, Baza va aventurier, ce sont des milliers de voleurs, des bandits. Oh, tout ça, on va politiciens. Non. Non, on va politiciens, Bazali va détourner, va détourner bon à l'État. Va s'enrichir. Na quatre ma famille, on base dans Bongo, mais ils ont oublié le peuple congolais. Il y a un autre, tout ça, qu'on boit comme Bella. Tout ça, qu'on peut sa témoignage, il y a ma bébé, tu vas sali, bon voter bangoté. Bon voter bangoté. Bamela milinga, bamela yango, milinga bamela yango. Parmi les candidats au Tozo le 22 candidats, on a batika na course.
course au pouvoir bazo ki mabambango tozo lobeka 4 heures au lobeli biso mais ba o batika liona tozapena pasteur mo pasteur Ngalasi albimi lelo lobike nzambe muta lobi na ye lelo a postulé pour a sauver RDC ya lobi nzambe muta lobi siko yo ebisi biso ke to voter ba congolais ba voter Martin Fayulu numéro 21 mais pasteur Ngalasi albimi lobike nzambe mutu atindi nzamba ebisi ke a postulé tout ça ba Rex Kazadi voilà coup de personne ku na kanda passer nzambe ngolo ba lozo ko postuler ba passer à Congo ba passer à Lokuta ngai ba bilo ku tunga na fashaka mabe na rolo ba ne kutu mabe ponza même non bosana na banzambe te ba passer à Congo ba bandoki ba to mabe ba to malamu te ezala ngala sa zolo ba loba bilo ko ndengo ngape na landa kyango mais bon tango yobi nzambe na possible so zuite ndembi na lobaki siko poto ozonga ngana ozonga na soko zuite bon nzambe na lobaki ponzamba lobi ko sa Lokuta bolanda passer Ngalasi te eza ba bemba bangalasi il y a beaucoup des aventuriers des escrocs des bandits tu vois to le l'église pour a ozobe ba candidat mais wana zana alobi église soki ozuite okozwate mais Ngalasi tika biso ba je tika biso ba aventure ma Congo eza makambo banzambe loto nzamba lobi na ngai na non bongo soko zuite nzamba loba no so nzamba lobi na solo kozwa et ko l'accepter aussi nzambe soko lobi na yo mais Ngalasi te so azuite les 22 Ngalasi okozwate tika akozwa pe kakate Ngalasi akozwate Ngalasi akozwate pour message nzambe ko sa il y a pas ko sa point non non aza témoin abise ki nzamba lobi non lobi bazo skroke bato na ba bible bozo mona ngo bia ba congolais ba peuple ba Congo ba passer à Congo Moutaza pauvre, aza mandia, bozo ko escroquer plus en plus, azo zonga pauvre. Tant que zani bongo passer à couper son bongo terre. Jamais. Tant que zani bongo lui pesa ngabo ya couper sa yote. Ba on ba bi se mende na église. Bazo ko bika na bambongo la ba peuple congolais mais baza ko zonga sa ba peuple congolais ba mandian. Tant que kekuna mona beli, oza problème ndako futa ndako na Kisasa, passer à couper son bongo terre ya ko chasser yo. Bokomi ko landa bango na sima et puis bokomi ko adorer que no passer bon non biloko wana ngai na sina monique ba escroc baza mingi na Kisasa baza ko escroc kana Kinshasa na monde entier te kana kin tout d'abord Congo na Mgongo tozali il y a beaucoup de escrocs na Kisasa il y a ba pasteur je dis ça et je le redis encore nakoko fanda kimete na talaka nazana posa à peuple nazana posa Congo ke deliboso qui pasteur résultat ngoto mona ti bazo ko vivre na mbongo ya bandimi kotira bango na ba poto kosoma mituga ya cher kosala na kombo ya ba peuple o bazo ko s'appauvrir bazo appauvrir bango est-ce que nzamba lobi biloko ndengwana kasto muzunza mamoni ke toleli mingi na RDC ba politiciens nyonso na ba osa eloko te yanga lobi ke te nake ko yebisa moto akosala eloko zali Martin Fayulu Madidi c'est l'homme du pouvoir l'homme du peuple pour la réincarnation ya mboka na biso pour le développement pour l'économie fort économie à makasi pour na ba soda bali ya bien bazwa cantine na kati ya bakan batonga ba kelasi ba école ya bana ba veve ya ba soda basi bana bango ba kufi bazwa mosolo ba futa maka chaque mois bana ba kende kelasi batanga na condition ya malamu banzela ya bandundu nzela ya kokende na Kisangani mandaka Kisangani etongama nzela ya kokende bandundu etongama namoni président Eli Martin Fayulu kuna na bandundu nzela ezalité azo pepa mai po piquer peleka soki Félix azaki motema ko bongisa nzela ya bandundu engeza la malamu ngoza vui po ya suika ko Kisasa Matadi mais beaucoup kuna na fefo na kati kuna na bazamba kuna beaucoup bazono ba ngidinga kuna beko benga bingini komanda leyo awo il faut lobela ngo ngidinga nzele baby na ngidinga kuna tozo tambola te mituke kota susu te ba kwange zoko pola ba biloko zoko pola po nzele zalité ba okumba ngona mutu po ba biso na Kisasa mais iluka mbona mfale ko sala ndé ngwana o takina nzela ya Bazaïr o takina nzela ya bandundu po yango zeli pembe na Kisasa Otaki Équateur. Banzela ba oye bisaka ba biloko ebele. Mais agglomération nyonso wana eloko moko Félix asali ezate. Pendant 5 années à mandat na ya 0. Eloko te. Boko tokolobani. Te malaki batu na ba Kongo abi so akoti. À partir des 20 ba courir non et baby déjà qui moyibi que Lokuta le 20 décembre wapi. Est-ce que Félix asali biloko wana? Le 20 décembre plutôt. Le 20 décembre na landi yango mais Félix asali moto Lokuta, il m'a comme il respire. Félix a dit que Sumboka wana te aza déjà troublé ndenga zali wana
aye na ye koyiba mbongo na sa comme riche milliardaire ko na mbongo ebele azana do susu ya kubongisa mboka koyiba kaka kolemba koyiba te na bato bazana ya IDPS baza ba pauvre ba koti ki ba pauvreté na mboka ba ye ko zo pouvoir ba piller pour to moni ki bolé na bango baza bato ya bomoto te bazali bato ya bomoto te bato IDPS et puis ba ko changer te ba ko tigela ka ndengo na koyiba pe koyiba mbongo ya mboka peuple ko tigela na kolela bande ko musulu alobi to moni ba jeune pe ba koti na makambango ya na uti ko tunu ya pasteur mais to kesi ko na jeune lokwa Rex Kazadi azali pe diaspora ake kuna ko pesa to musu jeune na yena idée ki to ko pona ni pe bo soutenir non Rex Kazadi aza candidat baléré na kati ya makambo aza innocent biloko wana bo zimbongo bo pesi belé po a postuler Rex Kazadi za $100,000 wapi à cause de $100,000 wapi ce qui a ibaki na IDPS maman non 100,000 les belé to yebi 100,000 argent moté c'est que batouana na IDPS de ba pesi ba mbongo wana ou bien ka Félix na pesi mbongo wana pour abeter les campagnes on le sait très bien $100,000 ko songa bizozo ka kwa na nguba te aussi $100,000 non na quel budget na mbongo musa ya ndegeni non c'est-à-dire que batouana ba Rex Kazadi baza ko sala musa parce que baza ba luba baza soutenir pouvoir na bango se dit pouvoir na bango Félix inde na batone bazoko pesa bato ba mbongo ba kanga ba voix ba memelango pas Félix pour yazo ka saka zo deuxième mandat na sans wana ya tozo ko tirer maele ba peuple congolais tozo ko tirer bango matoyi bon la dabilanda la date bon voter numéro 21 pour le changement radical ya mboka Congo c'est Martin Fayulu à tout le peuple congolais oh baza ko landa ngai bipai biso na mboka Congo na libanda ya ba diaspora bino nyonso ba diaspora ya Congo boza bipai ya mokili ya poto ya libanda bo benga ba famille na bino na ba téléphone bo pesa bango instruction kaka moko bo pesa bango malako kaka moko bo pesa bango kombo kaka moko kombo ya nani voter Martin Fayulu Madidi. Tout le reste, bah ça va escroc, va voler, va bandit. On n'a pas besoin de pour la Congo peut que tambola te pour la bango que développer te. Tous ça conscient, ou tous ça que pesa, que l'obali bosser à peuple, et ça les problèmes sérieux pour la survie à Bokanabiso, pour la survie à ba peuple congolais, bah ça que souffrir pendant autant d'années. Ba peuple nous soit comme pauvre, mendiant, ko senga, ko kumisa. Ba bien ko ba ko sala te. Bino moko ba politicien ngo bozali ko na bango, bo pesi bango opportunité te ke ba sala bien. Bo tongi ba société te. Et loko mo te bo sali na peuple wana. Bo koti na pouvoir, bo bandi ko iba. Ti na fin ya mandat. Non, ezalaka te. Par ya peuple zawapi. Nga nazo bundela peuple, nazo ba pour le peuple congolais. O balandaka ngai o mokili mo meyi binga zo landa ngai. Votez le numéro 21 Martin Fayulu. Madidi, béton on a le vrai béton. Et ça béton félicité ou atie Moboulou, atie désordre, atie Nzala na Congo. Le vrai béton c'est Martin Fayulu. Béton comme on est gozonga li sous pona Fayulu ta gozala Eli, to peut se demander à 5 ans peuple congolais. Total la mosala kitoko o ya ko pesa biso. Voilà maman et là on a mais docteur Mukunga avec aussi ça insécurité na cadre non insécurité et loko ya matata eza yango wana insécurité eza kuna malgré nzala na Congo ezali mais insécurité na pe tozosenga bandeko lelo tozoluka muto nani akoyiko sisa pe insécurité wana moto akosisa insécurité eza te ka poso ozala soki proche ya dine non moto akosisa insécurité wana toyebi yango ezali kaka Martin Fayulu ntango akozala président ntango akozala eli akosala diplomatie ya kitoko akonégocier akosola malamu makambo wana nyonso ya baguerre peuple ya este akozwa kimia parce que azali moto ya bwanya azali na bosembo na kati na ye maloba pamba azako loba azako bundela peuple bozo ko mona ndenge azako yoka pasi ayoka pasi nazo sera pa ndenge kanambe abetaka inzete na mutu abetaka ekbadoma na mutu akena kolangwa na hôpital pona ka peuple wana ya azako bundela peuple na tango dictature ya makasi ya kanambe azwa penda nzete penda ekbadoma bunene abeta na mutu Martin Fayulu akena kolangwa na hôpital pona banani pas ko serrer ye penza pona peuple Congo. Mais si comme il a Martin Fayulu, il faut revoter les noms là. Martin Fayulu, Combo Wana, bon voter numéro 21.
peuple congolais bolanda 21 numéro 21 oh Katumbite oh Kamerete oh nani oh technologie ko embrouiller peuple congolais ba peuple congolais bazali na maturité te bazana na mael makasité bazoko kozala séduit na ba proposition ya bato wana or bazali ba proposition le kuta o ko sala makate mais bazo saka ke ba diriger ba peuple congolais et ce sont les étrangers baye pour copier mboka na biso pour copier ba minerai ya mboka na biso o peuple congolais azali ko bénéficier de l'autre côté ba kombo ya ba kaka wana ezali kombo ya malamu te na mboka Congo il faut ko bannir bango kolongola bango na ba vision na bino ba peuple congolais ko exclure bango ce sont des étrangers tozana posa ya mwana mboka net lokola Martin Fayulu Madidi numéro 21 tata mama mwana Koko ya Congo bipa biso bozali bozana kombo mususu te ko big sabino bozana kombo mususu te ko pesa elonga na Congo ko pesa kimia na Congo no pasteur te non ba escroc ba aventurier ba pasteur ba sali ba zui bango bazaka na posa ya bambongo ko toka bandoko minene bambongo ba s'enrichir na sima ya ba peuple congolais qui ça bazoko ka passe pour na kombo ya ba pasteur vraiment. L'église partout. Tu vois, et là, moi, rentabilité, moi, qualité. Parce qu'on survivre, qu'on soit un milieu, on a si ma peuple congolais. Alors, et là, on a ça appelle ma peuple qualité. Alors, il y a toujours au sein de la peuple congolais, à la conscience, à la conscience. Ouais, il y a un terme de yo, il y a pas qui a zali nani, zana mayele, pour ko barrer zela, ko barrer route. Asuka na ambition ya musika, akoma nango peme na oti. Pas encore ko liga ko tia na misère, na malheur, na pauvreté. Voilà, et là on a na peuple nga ya Congo. Merci na yo ba Congolais bazolanda biso bazotala biso de partout bazai longo bazolinga baye baba comprendre lelo commandant Léon pourquoi zo soutenir Martin Fayulu le bill numéro 21. Oui. Mais tozana likambo musu parce que likambo ya ozo le Ghana Congo etali diaspora surtout bino babundeli ya mboka bino ba résister ba combattre bino surtout wana. Mais to moni likambo likambo ya musique aussi ezo sala makele na matoya ba Congolais bato musu balobi balingi beta musique beta ba musu balobi te il faut qu'il y ait des bons côtés. Commandant Léon Lelo toyoka vina yo ba Congolais bazolanda. Ben musique bato na pe ba musique ba souffrir pe belé. Ba souffrir mingi. Baza bato pe ba ndenge pe to akizaka bango ke ba soutenir ba yembe ba politicien. Balandaka ba politicien. Parce que tout le monde est belé ba yembi awa Félix. Ya tozo ko lobati. Mingi baza sima Félix ka. Nous sozaka ka trouble ya comportement papa. Ngai moto ko nazala ko yembe la Félix Nzembo. Na wese toilette to asai na Congo. Na muibi ba yibi mbongo nyoso ya république. Ngai na ko ça la diale ko yembe la Félixité parce que naza conscient. Pe ko faire vite pe chance yim ta yembi. To pe na Félix chance. Olomi to bani ambassadeur. Biso to ba ambassadeur. Olomi te pas aller anti-valeur, azali moto ya kotanga yete vela nga na moto kotanga te. C'est un anti-valeur. Sola ne na émission mo comme to yoka boso. Na yembi na nga mais azali moto ya kotinda bato te bo voter moto tel. Azali moto kotinda te parce qu'il est pas anti-valeur. Biloko alobaka na monoko na ye na public ezaka malamu te. Il faut kolanda comportement ya moto. Trouble comportement ko fait nango. Et quand il a été un gars, vous avez conscient personnellement dans la Félix, dans la Kofi et Lokazakoloba. Non. Et quand il a été dans la Fali et Lokazakoloba. Oh non, votez Mukwege. Il fallait qu'il y ait un voter Mukwege. Concernant ça qui fallait pour pas. Pour la Koloba, non, voter Mukwege. Mais la piste va voir n'est pas. La piste va voir n'est pas. Alors, on va dire que voter Mukwege. Yo, bon, bah, on a voté, on a voté dans le yo. Ah. Quand ça n'a pas sauté, biso ton gâteau, bon ça Congo, tout ça Congo, ça la marche, et ça la bien, et ça la occupé, et ça la balkanisé, Congo, ça un étranger dans moteur mbokate, yo que nous lancer on a voté Mukege. Peuple congolais pour la nafalité. Ce que vous avez fallu, vous votez Mukege à un étranger, et là côté bateau ba ko ça na Congo. Ba ko ya pour na tricher, pour na ko ça la makambo ya ma bepo ba zombongo. Ba ko type binote ba ko boxa bino. Pourquoi tu n'as pas voté tel? Na concert, il y a un concert na pour na kubeta concert na yo, pour na publicité à beaucoup été. Ça là je suis désolé. Oya kolanda biloko on aza koloba, bomitia na kilo na nzoto. Bato wana papa mana o bazo koloba loba ba chaku bolanda bangote. Bako tinda bilote ke voter Mukwege, yo pour que voter Mukwege. Non.
so boza na ba pacte na bino ya satanique soko diabolique bozo ke na ba mokilo yo bozo ko tambo nango ko pakola ngo ba tenyo sote tozali kolinga dozo mutake kuna azana mutaba pourquoi code ezolo ba woneza code nini bino boka eloko mukwega lobaki albeni makama homosexualité code wana uya zoke nango za ba code na bango ba fali wana baza bato ya ba église wana baza bato ya makambo wana bongo siko ngai na kolomoto wa faliati na nga voter mukwege ngape na voter mukwege wana mutu na ngai zo sa suma la muté ne votez pas mukwege peuple congolais tosi tolembi na ba makambo ya bato bazé ko ya ko piller Congo bazé na plan mabe pour na Congo ne votez pas Katumbi peuple congolais ne votez pas Félix peuple congolais Oh Kagame, oh Nani Kamere, oh Ne Kanambe. Non, ne votez pas. Ce sont des étrangers au Baye qui ont tourné dans Boka Biso. Les autres sont zaïbo, ils ont qui ne boivent pas na bango. Comment on va musicien malé mais malé. Musicien à Koloa Kolobate qu'on vote ka Mukwege. Ils ont déjà mabé. Ils ont déjà mabé makasi. Mutako voter Mukwege zate. Il y a été pour qu'on la publicité Mukwege publicité. Pour na bazala ba maso na bango ya makambo ya molili. Non, tolingi yangote. Tolingi kimeza na mboka. Pembe bana soza la pembe baza la peto. Mais on a eu témika à côté mais ba miso pe ba lobby yangote baza ebele. Ba ya on a bien peso ka ngana peso ba oba yebani makasi na bi Kofi abi ba voter azotinda ba voter côté à Félix. Yé wana uyum to yo ki ngana moni yangote lobiki. Abi docteur Mukwege ngana moni. Depuis le concert lobaki ngana la ndia. OK, pour ngana tarayite. Donc réveiller peuple. Bo voter bato wana te baza ba aventure ba escroc baza ko ya pour l'intérêt na bango personnel. Mais na question to tuna ki papa. Ya wana zo ko lobana. Soki lelo combat ezali boza na ezako koya pour combat ezali affaibli. Parce que makamiko mosa na combat eza su ya ki combattanté. Na landi loko ande ko ngai loko la bokechu table wazo sa. Asali. Ko yemba Mukwege boda non. Yo zali na Martin Fayulu. Au soutien Martin Fayulu. Martin Fayulu azali mona ya diaspora. Biso nyoso ba combattant résistant to ponaka to zaka pour Fayulu. To zaka pour oui, to zaka pour Fayulu. To zaka pour na Mukwege te. Comment yo bokechu o bana ko yemba voter Mukwege non, to zo sala to zo teka Congo te pona mbongo. To zo teka Congo te po ngai na zwango na lia ngo ba pesa ngabo na lia pona voter na sana influencer ba to ba voter Mukwege. Ngabo to ko ngai na ko loba ngo te ko sala yango te. Parce que ça a une maturité politique. Sans Bundela Congo na sens moko, sens ya kolongo ya victoire. Bundela Congo na sens ya kimia. Ko Bundela Congo te ke pozali libuno ka yo moko toni sa ngo ba pesa yo mbongo otia omela o no sina zuya nga pra zo emela Mukwege. Non, Mukwege azali étranger. Boko ko yemela ite boko ko yemela bien sûr, mais ko lo bateke voter Mukwege. Parce que azali na kati ya nzele na biso te pona keto voter le lobby à la président na biso. Tolba qui plus jamais un étranger à la tête de l'État, de notre État, le Congo. Non, il y a ça le matin. Mais Tchouki a zako yembela Mukwege parce que azo ko zela quelque chose mais pas ça melaye. Toki ko teka Congo te na ba mieto batu bazo ko zoa pour na ko ya ko bebisa combat, pour na ko brader combat na biso ya o tuzo ko yela ko ke na go passe. Mais yo le bien en bas ba voter Fayulu. Est-ce que yo pose quelque chose? Pourquoi ça évoquer tu as va voter Mukwege? Non, il y a ça ko le bango na contre-guerre parce que alingi Martin Fayulu te. Il paraît que ceux qui a 5 qui Martin Fayulu mbongo Martin Fayulu bien ça na mbongo te conflit et quota. Nana senga. Yé bokechu. Ah. Oui, nazolo bango polele. Toujours la télé. Ceux qui ont sengi mbongo et pas motobi na mbongo te. Bango na eso commandé eso. Ceux qui ont sengi mbongo et pas leader moko habité, na sina pesa bino déjà bon na sina mbongo te pesa bino bobunda bitumba o toza ko sala pour la révolution pour mboka to kangola mboka. Mais bino bako mi contre. Non, boko za la contre yete. Ngai moko na sola Fayulu. Tango yaka na paria na kena kuna na hotel merguez to zana na hotel wa to sola na ye. Et makamo ya yebisaka ngai ezaka makomuko ebetanga mingi na cerveau ayebi aza mutu ya mayele mpenza akotombola mboka wana mais eza bapropagandiste ya bato mosusu baza koloba contre bazokende sens unique na avant ya Congo te non ezali impossible il faut totelemela bato ya ndenge wana bato koya babokecho baza kobinela koyemba ovote non na sens ya responsabilité na yo eza wapi mpona koloba biloko ya boye soko oyembelaki ata Martin Fayulu ça va. Parce que Azaki bien à Martin Fayulu. Comment Moutouska y a Zakazakane bien après à Komine Mabé? Azakane bien après à Komine Mabé. Pour dire, à l'endaka interne, il y a beaucoup personnel qui senga. Tant que ma personne
allez bimi na TV on dit que côté msous pour bebisa côté si côté appuyer pour ma yoté non toko kene continuer na ba combat mais mboka ekende boendenge ni siko bino mo boza maloba moko te ko likambo election zawana boza siko maloba moko te yo lobito kene pas et pas ya Martin Fayulu bande comme ça lobi bande comme ça yo lingi ya bangote ngazo ke na ligne ndima ya baninga ngazo ke na ligne tout droit ko salama ngazo ke na ligne ya boyete à zigzagité non ndenge bantu bazo kene soko lobi mo voter Martin Fayulu oza na ligne tout droit. Ah oui, soko lobby voter Martin Fayulu oza na ligne à tout droit 21 oza na ligne à tout droit pe ko zo résultat no ya kitoko pe mboke ko takate ko koma pembe mboke ko changer eza poubelle na moni na bokasate poubelle munene na moni ngwana na likamoli mboke za na moni na yo Fachi ozaki président non eza biloko moko ezo pesa ngai pasi tout va changer et tout doit changer peuple congolais il faut amona clair na vie na ye yo na ba raison na yo oza ba raison na yo bande ko pe bazana ba raison na bango bazopona ba candidat na bango biso problème biso za congolais toujours zela les 20 nani robongisa Congo parce que commandant Léon Lelo raison na ezali que Fayulu aza muto ya malamu pa bongisa mboka wana oui c'est que bande ko biso to bito tuna bango ba kopesa pe raison na bango pourquoi ba poni bato bazopona po babongisa mboka Congo mais biso tozela ka les 21 commandant Léon peuple congolais azolanda yo parce que to lobby likambo ya Martin Fayulu pona nini okolo ba voter Martin Fayulu ba voter mutu mususte et loro nini ezo motiver merci pour la motuna na yo ndeko nanga ya moi si mama diamant noir omoni Congo est souffrir mingi to moni ba escroc ba ventria ndenge na ndenge ba politicien na biso ya Congo basa ko landa interne bango personnel. Après bakozala élu bakosala eloko te na Congo kotika la ndengwana Congo eza kobeba ka kobeba tala troso ya Kisangani Bunya Kisangani Nyanya mabele ya pamba soki mutu ke koti boye koti emeli yango na yo Félix Zaki président to mo eloko boye non e ko sala mate to zali ko luka ko landa moto azali na ambition politique ya vision ya Congo c'est une vision qui est très claire et nette et précise ya kobongisa ko telemela Congo pour ko sala yango malamu nde tozali ko landa ye na maloba na ye na masolo na ye na plan na ye na vision na ye politique pour le redressement de la République pour na Congo na biso ezala ya malamu ya kitoko tala Congo eza sima ya bamboka nyonso na Afrique soko boyebi yango te toyebi tozali parfois na ba Somalie na bani nde tozoke na sima tala un grand pays comme le Congo mboka ozali tonda bomengo mais tala siko ndenge bazoko réduire yango néa à zéro na ba politicien ba bolole oyo baza na kati ya Congo ba faux politicien ba tomo pamba oyo baza ba mandia baza ko landa intérêt personnel yango tozoko mona baza ko sera rien na bato il fallait pas sera rien sima na bango yango tozoko senga vision politique ya Martin Fayulu. C'est la vision qui prime la carte ya Congo Mobimba, le redressement ya mboka na biso, la reconstruction nationale pour le bien fondé à Congo na biso, pour la voies et moyens, ba route infrastructure pour ezala kitoko ezala construit, mboka ezonga en ordre. Mboka ezala kotambo na dispersion tendeke Félix Atambusi yango. Koto ba ibi koto ba détourner, koto ba ibi koto ba détourner, koto ba détourner, koto ba célébrer, koto to keka pendant 5 ans. Bongo sikoyo peuple ni a voté Félix. Soki bato kimbango bazoro ba voter Félix parce que bango bato kimbango pesa l'église était za biloko mboka luka bambo nango. Kimbango zaka tango ya calendrier to zaka bana miki zaka quand même ça va. Papa ya batwana. Mais sikoyo te kimbango ekomi bana na bango ba comme ko wela ba poste ba église e kabwani ba mbongo ba comme ko wela ba exploiter peuple congolais utakala na makamba kimangisa wana. Mais résultat ba solo malamu zaka te ba prophétie de ce zaka le kuta. Ah oui, est-ce que non côté à Kimbangu nazolo ba Kimbangu bazoko exagérer ba biloko ba prophétie et rien ne marche na ba prophétie na bango mais le RDC yango bazoko tinda ke ba voter Félix ngana ko senga na ba Kimbangu boza ba peuple boza no tout d'abord ba peuple congolais boza ba Kimbangu te Kimbangu ba tanga mutote ba Kimbangiste ni ba Kimbangu bolanda ngai bo voter Martin Fayulu bo voter numéro 21 botika kolanda makambo ya moto akamba wana papa oya kamba zoko koluka mbongo na ena famille na ena ba foyer na ye soki komoni na ye bakate voter Martin Fayulu à 100% sans discussion
voter Martin Fayulu à 100%, voter à 100%. Pour la Kimeza na Congo, pour la Malamu, reconstruction nationale à Congo, pour l'infrastructure, nous sommes à la renouveler, à la bien tailler, bien bâtie. Et nous avons besoin de Martin Fayulu pour le redressement de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Et là, on a Bino, Yangoana. La province Nyos ya Congo, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, votez le numéro 21. Bon, on a aventurier, votez dans un monde avant de l'écran. Non, ce sont des aventuriers, des escrocs. Bayoka komandale. Boyoka ngai na kanisi tokobima, tokolongwa na pasi wana. Tokolongwa na mawa. Tawala bino so mapinga bokita mba. Tozali tokokita ngai kuna ozala na kozala moto na kati ya mboka wana. Na kozala na poste na kati na kozala moto na mboka. Na bina otena koloba kaka. Ngana mama komona nga boite. Ngaza boba. Na bi koza mapinga. Komona nga boite ba dizo ko uzana mboka wana bokokamwa. Ba mapinga boze belé toza ba major ngbanda ba esprit ekeseni il y a beaucoup des esprits. Ya ba mapinga kasi ba mapinga baza différents esprits na ye. Kwa sala no musala. Esprit ekeseni ya moto ya bomoto bo esprit ekeseni. Mama, komona ka kwa ka komanda le omona ka ka. Parce que nous na ko mazolo. Ote, aza soldate, azali civil, ba le bien aza civil. Ozali ko ezali ko la atteinte ya personnalité na ngai. Ngai naza civil était. Batika ngai nazaki civil tango wana ya kala. Tango ba voyager ba yebi ke ngai na sala ba formation na ba partout. Na sala ba formation pe na kina ba formation. Non, nazaki na formation na Israël depuis tango Mobutu. Na sala yango ba biloko nyonso sala na kepe ko se professionnaliser sous daye ko zonga na Congo na côte na ba mouvement ba rébellion. Nazaki soldat bien formé na Israël tiré d'élite. Mais ba te belé mona bolé moko boye aza ko tia discussion non commandant le wana zaki aza civil donc yoza muta l'homme ya ko sa réputation ya bato oza l'homme na kata terrain boye bi bato te bozo ko sa réputation ya bato pamba bato ba yebi ngai botu na bango lokola ba bemba lokola ba lumbala botu na bango ba yeba musali na sela bango Roger Lumbalo aza na prison o aza ngai na chena boloko awa aza na boloko yom de tsena boloko oui aza na boloko parce que yebi eloko asali ah bon crime contre l'humanité, crime de guerre, eux, il a taillé, il a c'est la vérité. Alors, vous avez posé une question. Vous avez posé une question. Vous avez un sujet qui a été voilà, il y a les cambans. Si vous avez parce que vous avez foutu à Makamouya Salaki. Ok. Vous avez ami intime, approche de Jean-Pierre Bemba. Un criminel de sang qui a tué des gens à Mambasa, na Beni, na Butembo. Attentant ya kokeneko attenté pas que nous soit ben Butembo na opération effacer les tableaux bane ba sali opération effacer les tableaux bane ba sali musala na kati opération les ali biso ba oyo uzaki na bango oui na ba colonel Jacques Abiandro presque ba sali ba zo ba na ba colonel Monga c'est nous biso to sali musala na rébellion wana pour la prise ya ben Butembo c'est nous biso to sali yango na ko mettre de ati na suka ati na zet ba action ninga na sala pour la protection lumbala na résidence na ye il y a des problèmes ya ko ba mususu na TVT mais au lieu si ba juge makamni ele kaki oui moi j'ai accusé parce que na tika ko zo mbongo te yo muto sala ka musala ka bo vina retamba ka bo saka na zo mbongo amele bino maintenant on sa musala ba futo moté pendant autant d'années. Ok, au sein de Mbongo Baboyo, Tosisi Rébellion a comme il a quitté ça, Villa Mounel, Mbongo Belé, ministre, au sein de Mbongo Yabi a copié au thé, au Lumana Nakonanga. Quelle ingratitude! Derrière Ngora Ibo, Ngomba na Ngomba Kutanakate, Baton Batune Bakutanaka. Koya Zoyawa, n'a porté plainte Nangai, Beko, Bazuye. Maman, ma comme sous ça grave, le Kina Congo, Baton na Basali. Mais, moi, quand il y a mon côté, Kino le Mboka, on a génocide de Kina Congo, Bakangi mon côté. Okokamwa bakangi mutute jusqu'à présent bakanga mutute mutali boso bakanga bas meka osambi César Lumbala mais il y a des gens criminels en cravate bazoko tamwa na kisesa qui ont exécuté qui ont tué des civils congolais ceux qui biso ba tozaki des poteaux dénoncer to ba yango na ngai ba bake obenga ba témoin ti na Congo koya na bango na bazana ba hôtel là ba fa na ba hôtel là ba ko témoigner sur les le couteau sur les solo peut ba si ba témoigner déjà maman
Makamuza na Congo, Tobo Sanagate, il faut ba faux politiciens ko chasser bango, ko neutraliser bango, ko funda bango, ko kanga bango ba répondre na ba be onyo so basali pour peuple congolais soit justice na e. Na ndenge sungeli. Merci commandant Léon ba congolais balandi biso na bokebi nyos bazaki na ba ebele pona koyoka yo kando de ba question mususu to bombi yango tango mususu na mbala ya sima to kotia wana batuna yo mituna. Merci. Bango me pona lelo nini okotikela bango na autotonio te so zali na message ko pesa bango bazoyoka. Mais Congo na kolobaka ka boye ba peuple ya Congo tango tozo ke ko voter na le 20 décembre tozo voter pour le bonheur et pour le malheur na biso moko. Kubanda Kisangani Kindu Maniema bo se désolidariser na Moïse Katumbi. Kubanda na Katanga bo se désolidariser na Moïse Katumbi. Exactement pour na Zakamoto à Katanga na voter ka Katumbi. Katumbi azali un étranger. Bote la vision nini o e bana mboka o boyebi bango ba vrai de père et de mère bazoye la bino. Batnyo sona bazali ba agent ya balkanisation pour ba kata mboka na biso. Boyeba nani boza ko voter. Ce qui Félix Azamo na mboka sali mabe to kolongola ye to kotia moto ya sengeli koza la président na mboka na to sanctionner Félix na buzo ba o basali bato yi de pes. Bayeba ke peuple azali peuple ba sakana na peuple te pe ba kosaka peuple te. Ndena ngo na sengi na bino ba peuple ya Congo nyoso à toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Votez le numéro 21, Monsieur Martin Fayulu Madidi. Viens, yé dans un makambo ya solo ya bolam. Yé dans un clair ko bongisa ko telemisa ko remonter Congo eza na dignité. Toza su na dignité te. Dignité valeur ese bébé bunga kala. Ndela do senga koko tata mama mwana batu nyonso ya Congo ba peuple ya Congo tous 90 millions 95 millions voter à 100% massivement voter à 100% monsieur le président élu Martin Fayulu Madidi pour la bonne vision de notre pays pour la bonne marche démarrage ya Congo mboka na biso o Félix Asambusi yango nakanisi na suki wana mbote mingi na bino banso na poko ale. Merci na balandino so bolandi biso tokuta na bino na mbala sima on est commandant Léon. Oui. Alobi ba voter numéro 21. Le numéro 21 toujours. 21 Martin Fayulu Madidi ndewana. Pour la reconstruction nationale ya mboka na biso pour ko remonter mboka na biso. Kende na ba Mali ba Sénégal. Kende na ba Mali na ba Sénégal. Kende na ba mboka musi Afrique de l'Ouest. Ni ba ça développer. Quand ils ça c'est amabe. Kaka Brazil za mabe. Bamboka na nyoso ya Afrique centrale et poli et baby pour nani. Kene na ba Afrique de l'Ouest totamboli to moni yango. Et comme le la demi poto pour ni Congo te. Parce que bino ba congolais attend nzala l'équipe bino na mutu bozo lamba na nzala bozo lamba. Ta bozo ke na isoloir na yo yeba na zo ko pona. Po bola mo zo ko tia na kati ya caisse ezongela yo. Kaka numéro 21 pour la reconstruction nationale de notre pays pour le développement du Congo. Numéro 21 pour la présidentielle mais ba député pe bazali ba candidat mususu bazali na ba provincial ba ya kuyalu ba ke kuna Kinshasa bazaba 304 ba voter kaka soko za na sima Martin Fayulu o voter na kaliko na c'est normal ba ko voter yo pour le bien ya Congo. Merci aussi malbesili toto zela. C'est bon ici les maman la succès. Merci la balandier so bolandi biso na sima caméra dino image tokuda na balansi très bientôt bye. Botiga balobana ba peuple ya Congo merci mbote mingi na bino banso. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.